Congo France. France.com site ya Tolo Masolo à danger Masolo à Kitoko. Voilà, toujours continuer la papa Wemba Bandeko Bote la à travers le monde. Toujours continuer les à côté Yamatanga parce que Bob Sec Isali toujours continuer l'idéologie papa Wemba prêtre papa Wemba Lelo héros national au même titre que Lumumba au même titre que Mzee Laurent Désiré Kabila et c'est un plaisir tout les la menamo et sengo parce que Lelo oyo comme on a monde entier ça la artiste congolais le roi Ngai c'est un plaisir. Mais parmi tout Libanda, on a un grand monsieur qui est à nos côtés. Il s'appelle bien sûr Philibola, papa Elengi. Il a mon abeti Weston, na Yoshi Yamamoto. To vérifier Yoshi est solo. Pour ma maman beaucoup par le bag il faut tout la rapper. Mon bal faut tellement le colo. Le beau maman. Ici ka ba komaka. To vérifier bilo tout. Pour ngai Frank Stemai moto nantembe. Il faut na mona pona ndima. Na ramte lambate mena ramutu. On a touché par secteur de Sophie Libola. Papa Elengi, bonjour. Bonjour, mon mes condoléances. Hein? Vraiment, merci. Merci, vraiment. Merci. Coucou. Coucou. Jili Coucou. Jili Coucou. Jili Coucouna. Jili Coucouna. Coucouna. Donc, nous avons Jili Coucouna. Relation à Papa Wemba Bino. Comment se comporter vis-à-vis de Bino, belle famille. Au moniteur de papa. D'abord, avant de la moine, tout ça pena bana ya papa. Bano yo, papa pena salaki. Avant de kene ba 86 na mikile, to yaki ba beta CFA. Ke ko lata nenga CFA. Mais to kepe kuna, vi to za bana ba bola, na linga ite papa boanga. Po moni soka boaginga, ba sepelate. Mais vi et lambande. Wanande papa a repexapsoté avec idéologie. Il a ma idéologie. Ah, il a ma pédala, tout à fait. Si, nengo lobby. Bato ba yebingai vraiment ba excuser nga. Toza na kata matanga. Naza muto na ko lobla elambate. Mais beaucoup ba ole la tout le monde s'appelle bazawa. Ba chanteur musicien bazali. Ba artiste. Sapeur, Bazawa, donc, et Pékis l'a beaucoup lutté. Pour le déjà deuxième jour, l'obito que nous n'a pas Wemba. Alors, c'est le dernier jour pour rendre hommage mérité. Et ça la elamba, et ça la musique. Quand même, Philbo là, tu vois, que ça m'a été. Non, vous avez raison. Il y a un moment qui est un peu pour ça fait une semaine à Gaba. Est-ce qu'il y a ma casse? Tiens, na rolobate. C'est que Baba. Au outil comme mon ba petit on a là ici ba yé. Ba là ici. Même vieux Bengali. Mais Matika Songa mona kite pas la kite. Matika Songa ika sikoyo mais vieux Bengali o abunga. O batutu ba yebiki fumutako. So bo luki ya loba no ke non on a là ti beza Philibola. Ça veut dire que ba petit baza ba ça encadrement ngana ko lobela mba. Ils bo parce que aussi mba touche. Non, na aussi mba parce que Baba. Non, tout à fait. Naza a bozo mona. Ngana le côté. So ko lobili simone. Bon qui m'a biso ka nengwana. Voilà. Moi na poto Oyero la papa Wemba monto na forme a kufina d'autres gabana 2016 na nzoto. Est-ce que donc beaucoup ça rabiso bongote. Est-ce que au talaki promenant des anglais il y a un fumu poto. Tu le bela moto eza. Ce que au talaki on a poto au talaka clip yo za muto ya media. Au mona ke na za awa na mobimba oyo wana. Ça veut dire quoi? Na moto telema. Po a ozoko sanga moto. To telema ko za ko ti toko po telema pena. Ngala mtu na tembe di marambo bana poto faut vivre ngo po ngai na nga ulakisa bango vérité oko singai pe moi trop na mta forme te mais bata forme bata la biso ke banga na sona ni kesi bayaka keba na solaka na bata forme tu yoyebi na sona bango est-ce que oko sa biso te na lobby yokanga to e apro sa pibete te on la papa Wemba na forme mais siko bata papa Wemba nde na ko tanglo ke bata classe nanga j'en cité là. Petit Nikens. Otali Kapita Balabala. Bébé Kanza. Bon. Bangumba Ebinga. Mais la forme. Oh mais comment? Est-ce que forme avec les cambas saison? Est-ce que bête saison nini? Oh, ndekonangai stemai. Tala moi. Tala makambo na ba Rolex, na ba tisi lemba. Na nini? Mona kombo. Na nini oyo
nana nini oyo yo koloba parce que omoni soko le blaki mingi ciment ngana ko expliquer au ciment mais elamba mais ça ciment ndeni wa maçon te on maçon te Philibola c'était mai wa petit palais lobby oza na palais lobby oloba te bato baotala biso ngana ndimi na koya na oloba oloba ngaza muta ciment est-ce que dia o Weston o triple te oza yango te mpona ciment papa muna toyebi totala Weston nga na yo kobosana teke fo tomona na se soka niati boye fo Weston etikala w lakisa nga petit nelongi na regeta na regete vérité ndeko moswayo na regete parce que omoni via lobaki elingaka mabele te na regete mabele nde bien po etikaka w na regete reverse cop ke olati baba non omoni soki tokomi lobela boye non on ba yoshi ma moto on dirait simande na saka simelo kwa kala boy non plutôt sans sac à ciment sans sac à ciment na regete omi na baye maman saison nini non mais quelle saison 2005 non ma saison na Weston na raté ba kosa rabino Weston na Weston atika la Weston so ok na Brazzaville ba la so base à Weston so ki ya lulemu te lokola na latisi vie maluata ya lulemu na la tselu vie maluata boluka vie maluata non mukolo makambo za na triple Weston kolo siko na ungaro ya yamba moto naza na yamba moto parce que tokotia yamba moto kaka naza changwe penda ya vrai changwe ya vrai na changwe oyo ya changu te o na Japon petit kolo ba te na lembi on a baye pe mission pendande et ça linge lengi mais omoni petit na estema yo yemi masolo yango il faut tout na rapenda po baswaka yo bien baswaka bien mais siko chemise o yoshi on dirait komi donc et ça ya solo na ko simba muna yako zulanga yoshi la chemise s'il te plaît Seigneur Jésus-Christ obi estema obi ko ba yete ba ebele ba hôtel obi lamba mingi ba kosa batu na kin na kosa batu na wuti na kati na moni ba vie na biso banani tu donc biso to batu oyo so to lati to lataka pa mamba te to lati pop na etap na ba bia meshaki oyo bino bolula bia meshaki da mi même ozo sala bi mystique meshaki kaka na sande na minute na meshaki petit na biso to lela ne pe lobby to répéter to kangi lobby lukanga na ozana yamba moto oyo ya été ya moi couleur ya na peso moi côté là climat côté peso couleur yama moto est-ce que la saison Rolex c'est solo non on met le Rolex ça tout la Rolex au tu Suisse mais te obigo na pse ki OK to déconnecter po na mosani na Nzambe donc to déconnecter na za na laxate et la mer les sous naza awa na Rolex franchement muna na Rolex naza na yamba moto triple vie à lobby nani akoloba po aya nazoluka bango bazoya te na lukelo muda olia osiko soki oluki te chamba la mate yokanga yi lobby na pesi mnonga nevu na obaika awa petit na nga na ABC natala omoni bango tu natala bango na internet merci bana poto tozana Philibola outi Liège na Belgique toana awa bon na sali o nga fana sala bino de bo juger est-ce qu'on a raison parce que na bisa la total na c'est à Weston et c'est toujours à Weston na boy ko tombola avant de na mais nikes ba yakayo mo la kisa makambango et da problème te. Merci beaucoup na Kedo Mukena, merci na Gauthier Mascotte, la idéologie toujours. Il y a problème de Philippe Tomouk na Souka. Tu l'avais beaucoup la forme na CP lipo beti noir et blanc et après na couleur follow beti. Ba yama motonde. Noir et blanc ba yama moto. Saison nini oboko yebisanga. Saison penda o na classe ki ke na okende na moi
moi elemba eloko elemba ezali nyonso elemba bosiko elemba yo nini voilà merci beaucoup Philippe là donc na suka ba doit à travers le monde mingi mazo occasion ko ya TV stema ba ya te po nena oloba boy na linga sute ya na oloba mingi sima ba ya nengo ko ya lobi na palin au mona kingwe ko solo pasi po kotala petsa baloli po Seigneur Jésus-Christ Estema ya kumona pasi po soka komi na palais a dotala kaka boye kaka otala nini otala kaka boye kaka champignon champignon da bota kaka mayebo bona pote fo lata tonga idéologie ngwana soki ozo lata ngai il faut tonga soko tonga te ko lata te po elamba toza bana papa Wemba mais to la idéologie a confiner wana vérité lata tonga po to la na ye Estema elamba ya kitoko so marié na sima ngaye Philippe Bola merci beaucoup au Liège ba otala yo ebele ba yete ba otala biso en direct na Congo France oko yebisa bango nini en tout cas Congo France bana mikili ba yebiango donc botala ka mingi Congo France pour vérité dans la source donc nenge asali vérité a moniango parce que ça makambo te ko na kosa nini te eza pena yango na sepeli mingi mbote opesa banani bon ba mbote tu na pesi bato ba yebinga bana na ngai Benjamin Moïse Mavula et puis mère na mère yo to zakino a okendaki Yolande Mukareme yo mto moni ke ndeni papa tambolaka oka yaka pona musala et puis ba petite sœur nanga na bana ngai basi Yorfil na Deborah ba mota trop na lingi bino bisous merci bisous merci à tout le monde vous nous suivez à travers le monde merci c'est l'ambiance ici hein une ambiance pourquoi te perdre Papa Wemba mais Papa Wemba a élevé avec beaucoup de considération quel que soit na bomoni bino culture c'est-à-dire que wana la gisi culture en mboka na biso minela baza bebo oyo sanate batala filmera bateau ça prouve la grandeur de l'artiste Papa Wemba était un grand il nous a prouvé aujourd'hui alors je vous amène tous au pays de la rumba ayena bango tout bazao ba Philippe Bola baye na pays de la rumba ça dit beaucoup merci beaucoup Keno Mukena les boss na Londres Marambo yo baki yango Philippe Bola beti merci beaucoup à Coco Arafat et Makizembe yo posa patron merci beaucoup également à Gauthier Mascotte l'homme idéal je n'oublierai jamais de citer bien sûr mon frère Brevet Noël Okito Black des Dons l'un des mes prédicateurs yo yebi merci beaucoup à travers le monde je n'oublierai jamais Mercico la première dame de Lausanne Motema Yago Belisha la maman de Rich Andy Louawa un enfant pas comme les autres des fois Viago Belisha bientôt 60 ans Maramonka Yango qui tende toujours venant Go Belisha on est ensemble merci beaucoup également à Mbulumbulu Jolivette Ntsamba idéologie la reine de Bordeaux on est ensemble Matika Sangaza Osegapa Yebi merci à Jazz Kavoulou qui est avec moi merci à Vincent Chilou ici merci beaucoup également à Sarah Ramazani merci à Stella la merveille Babi Kalamita Libalati Ngamrone parrain na bango et vous savez bien alors Philippe Bola Tosisi en tout cas c'est peli trop nenge au vérifier forme parce que forme na linga ngo pe esanga lengi po komona nga papa lengi et Maria Gané Lamba na sima mais lobby to ya poto mona lobby en tout cas lobby na ngai na pesi bino na oya na nga na enterrement te mais na oya ka po na mona na bino na ba Vincent Chilusi na ba pesi na nga Matika Songo et Simba parce que elamba bandela yango te avec comment bandel to kangayo na lobby ngai elamba na nga ezo marié na sima na lataka elamba soki na sombi sima soki na sombi sima barre de fer te na lataka te na lataka te Philippe Bola merci beaucoup merci Nikes Bayaka merci beaucoup à tout à travers le monde on est ensemble nous continuons bien sûr en train de pleurer Papa Wemba à très bientôt au revoir
kara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com